normal comme film à Yesu kuto esila. Ah oui. Film à Yesu esila. Bon bino nangola lo nesila raté. Vraiment oh nangola lisusu. Lo nesila raté. OK. Yo za ba position ninga na position na elle. Otinda ba combattre ba bungisa mninga po ani. Batinda ba combattre kotinda? Oui. OK. Aussi le temps muté ça un spectacle na ye. Eza malamu te. En plus ça maladie, ça obela. Ozo mona eza malamu te. Oui. Tant yo zo lingo sala mutu mabe o nuire mutu. Mutu na mutu za le passé tika bitumba na yo, tika justice na yo nzambele abundela yo. Et non yo ça la justice. Mais yebaka lo so vidéo là sur problème. Maman, makala moto eza mutu no hein. OK. Kobosa na terre ko kanzete ba beta ko kara. Asa nani o? To yebi bien. OK. Ozo mona ko kanzete te ba beta ko kara. Lo to tala boy. Mais lobi to tanga kombo hein. OK. Ah. Belle vie con. Et Sili. Obongo Sila. Sila Yeteo. Oh, y'a na ba icône azate hein? Yeteo. Aussi les icônes Yeteo. On comprend? Alobe loko wane, yena mkolo. Aba koma na ye abandaka nanga. Nana monaka. Vraiment. Nana zaka témoin. Polo lukani na via belle vie. Po ya ko finga bêtise da so fingi. Ya ko loba da so lobi parce qu'on a via belle vie olingi nini. Ya faut le changer ko luka casquette à sika. Tant de la fin déjà yango bate ya bino ndenge nini. Oza mukolo oza soni batela respect na yo. OK. Hein? Batela vraiment respect na yo ko linga te. So na ye la police ke ya. Yaya ni batela. Akose la papi kade ya makambute mamo ya ndoki. Asalisa papo c'est un AVC. Akose la mama batu zidani makambu. Bokanga mwana mwasa akose la papa koba makambu e bokanga ye. Akose na liboma. Yeteo. Merci, la biso film au sala. La biso film à sala. OK. Il y a longtemps bateau la tangi bateau comment va filmer. OK. Merci à comment va filmer ni. Si la comment filmer ni. Film. Et filmé. Ata yo momu ta yeli bino Michael Jackson na Congo. Chabidi ichadada. Adabidi ichadada. Okadida lagi ichadada. Au! Michael akufa kala. Oye mobile nene Christian Sugar mutabenga ila patrona. Tanga yo sa ni otanga zo diembela mukolo na bambonga mukolo. Ozomona siko belle vie mabenga ila patrona bango nyonso ba video ezali. Comme preuve mukolo wana yaka na matanga ba belle vie la patrona na mona ngokuto te na mona ngokada na retard na mona na YouTube ne ba tete ngona ba nini abenga la patrona kaka na matanga na bango na 2000 nini na janvier ndeko to kunda maka kulutu na bango e bakanga lelo moyibi ya mama wana ngola singa soutien rouge mama yolo kwa leza mwana fufu na poso yo na eloko na otile belu na zuma bolesa bana mikate bosomela bana ba yongo bana bali ya mikate na tongo bosomela bana baba gâteau ba gaufre non c'est dégueulasse poko lesa bana fufu elala na poso pa DJ Deno na ko porter plainte parce que vimbisi mabumu wa bana tala mwana yaya nzoto yaka te mwana yazo yaka kingo mulai lokwa kingo Dendo tikali mukia tuta mapata santé te pona nini poso eleki mingi na fufu elala mwana ko ya nzoto ndenge nini mwana zuma mabunde zo vimba kali kola poso na ebite vous êtes quel parent baloba bon hein. Ah non. Voilà, bonjour, bonsoir, babonné na biso nyonso ya kilelo na Faustin Ngombo télévision. En tout cas, ce bon présence na biso, c'est que makambu ya koloba vraiment ezali. Lelo na plateau na zanga mon côté, na zana mwana suka ya famille bota na kombo ya Bianca Zanga. Émission oboko zongo na kilelo na Faustin Ngombo télévision boko zongo pe et pas mwana suka ya famille bota chez Bianca Zanga. En tout cas, famille bota oye, famille bota toujours en avant, famille bota to lakisa bango to leka bango nebele, famille bota film ya sikeye. Film ya sikeye en tout cas to consommer
premier film et que ça vraiment bien film ya sikeye na combo ya crime de la noblesse film ya biso ya sika les tartifs et sili na 15e épisode bomoni penza film ndenge kumbami tango bino boyaka na ba makelele belle vie asali boy belle vie azongisi boy belle vie apesa bino ba réponse na ba film na ye oya sala asala vraiment les tartifs et l'équipe kitoko bravo na madame Belleville na film kitoko komaki merci beaucoup aussi na ba artère nyonso na ba artiste o ba presté na film na biso les tactifs en tout cas film kitoko merci na décor merci na maman Milo merci na papa Serge pasteur patron Vivienne Naomi Lufwanken en tout cas bambote Siana Davina Akwa en tout cas merci beaucoup na ndenge bo jouer film merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles maman bébé CJ la maman qui dérange Regan Ngoma garçon Paris Natacha Golala patron je te salue aussi Mayaya chérie na kata France wana Jeanne Mboso bambote no belé toujours ça rende to yokanaki papa Sam Konkole nécessaire la maman chérie à moi aussi je te salue maman Geneviève maman Julien Mabiala bambote no belé. Et pourquoi pas à Poutine de l'écriture qui est Belleville Kandila patron na tabita ba comédien valeur ajoutée na monde comédie nzete ya baoba yende rêve na bangono so Belleville Kandila patron en tout cas bambote no belé lelo na plateau na ngana zanga mon côté na zana mwana suka ya famille bota bozo yoka déjà ndenge aoloba kuna na bataki biso atozalaka même moral biso a ba dio na biso na ba trio na biso ekendaka wow yango to lobaka mingi so to sangani batamayele na batamayele so basangani ba osala makambu ya batamayele mais zo bana zo baso basangani ba osala ni bakosala poto et donc vraiment ce que parole moko na ngai fongole na ngai plateau na yamba Bianca Zanga mwana suka famille bota Bianca bonjour bonne santé Pamela Matondo bonjour santé Narisma Congo donc nzamba za lokumu parce que apesi biso makasi abateli biso ya malamu kaka yango wana parce que mboko so tebito landa ngo toyiba tokota ba prison donc nzamba za ka lokumu ozwi lipa na yo kumisaka nzambe ozwi pete kumisaka nzambe beta makamba Congo kara oumela vraiment merci beaucoup na Poutine de l'écriture Belleville Kandila patronne maman Morotse maman Raigoshi maman Tioma tabita ba comédien YouTube studio na bango moi ça laisse ra bango a roboko la bango na mibali na bango bana miki na bandako donc grâce à yo Belleville bango baza so yo zate ba nge bazala te merci beaucoup na dongole sanzamba Versace merci na Odette Lesa maman na Leslie et moi ça ML merci na Niki Lesa et pourquoi pas Mifi Lesa motema ya papi merci à toi Irène Kaluta Richard, merci beaucoup à Nadine Kialuta 001, merci à Jocelyne Kialuta, merci à Karine Izanga, Patricia Branco, Agent César Moko, Ada Jolubanza de Turquie Luanda, de Turquie Paris et Paiwa Rose Mengazali, le roi célèbre Christian Ngoma. Merci à toi Armeline Itumba, Balobi, Lama Machera Moisi, Lama Machera Moisi, Maman José Lusadisu. Maman José Lusadisu, na obo salaka kombo na obo limisi Maman José Lusadisu. En tout cas, merci à toi la grande H, Maman Sakina, et merci à Mamita Dina et pourquoi pas Maman Gina Mabiala, Maman Tété, donc famille Boto Mobimba, Papa Alengui, donc en tout cas vraiment Armeline Itumba, Pamela, merci Nabili Liponenok, Pamela, ma question à yo et puis Biano Yangaï quoi. Ok, voilà, merci beaucoup. Bien que j'en ai question Yangaï, ma réponse à yo. Boni basango ya famille Bota. Voilà comment. Famille Bota ça va film tu aussi la Toto Mona comment le tartif et celui qui a 15e épisode en tout cas bravo Poutine bravo en tout cas donc total déjà bateau ba jouer na kati en tout cas félicitations à vous très bien nzambalo la pambola bino apesa bino toujours bolingo boana ngo pembe na Belleville baningisa bino te bakoisa bino te boza toujours soudé pembe na Belleville en tout cas parce que obo sali to obo sala pas Belleville vraiment bolakisaka ba meilleur na bino ba capacité na bino en tout cas nzambalo la vraiment protégera bino Nathalie ba tableau ya maman Milo na décor na Gino ah non Obi na okeli Gino mawa OK nazota $20 pour na chaka bien libanda na teka ta cigarette mais tant ba peso $500 on ba $500 ana na banote kanino sana ngo nino keso melongo bilambo OK na ngo tapage na matanga
bakemeka no ya njawe msika kosenga pardon pas bien vraiment te bafinga te badenigra ye ça oya akacha on a 15e point na femme on a 20e vraiment totikali na goût otiki biso na goût mais ça deuxième ni au deuxième saison hein il y a les tartifs hein si OK il faut tout ça deuxième nango tout tande ba question na Bellevue pardon oui total ndenge maman mo se ka comprendre que à comprendre na conduire bana na berre Marie-Jeanne pardon a conduire bana na erreur donc mon nango vraiment que na sali mabe OK comment yo maman bimba au kuma niveau mo bo ozo sunga bana na hotel comment yo maman mukolo bo o conduire bana na erreur place bana ba osa mabe yo zaki mama OK o kolo ka ba onke $1500 ba peso katata ballon na place lo pango très bien pour déjà ballon déjà sotali déjà ba ballon crème wana surtout que na ba ballon ba sacré ya crème et là déjà $170 oui so kachango déjà 2 ballons bongo tika po tie moi bilamba pembeni si ozo moto oluki ballon à crème ya ba ketch c'est $200 ozo mona on ko sata déjà moto amono déjà na ba idée wana anga sani anga ba kiselo implice si au moins anga qui encourager au moins place maman na biso abimi vraiment irresponsable place maman na biso et loko sali vraiment donc asungi bana te bon comme si Belleville quoi esclave va foutre la bino ndako voir même na matiti au bois que la bino vraiment ozo mona et là musu na sepe na Dacosta babi komi kitele kinyonso si o mona surtout ceux qui reconnaître que yo sali mabe faut yeba komi kitisa au président d'Acosta Sali. Ah oui, d'Acosta mi kiti si na ye mais orgueil ezakaka. Babilo mo kabiti na suka wana comprendre que l'homme de culotte. Le bi longo ta partout qui est mon kwami. Voilà mon ami. Si. Le vrai d'Akoye. OK. Abeti babilo moko abi na bosa le mo lobi na lingala. Abisukile nyango wana linga parce que faut mona ba accent d'Acosta tia non bravo d'Acosta bravo ah non bravo OK ozo mona Barter ba pesi ba meilleur na bango na film wana donc Barter vraiment ba mi bombi bango te ba mi kangi bango te ba mi salinde bango si ozo mona et totally nani Kenny voilà comment bon moi père OK camarade Kenny wana betake loko moko bobo Patrick Mutalingaki ayambango abeti alobi nga kombo na ngabi quelle coïncidence ya kombo abi Patricia Patricia Patrick ouais omona Kenya le kisanka inaperçu boy OK ezaki da message mo na kati capital ah ma belle c'est la bisongo deuxième saison si ya asa la bisongo deuxième saison parce que ba maman na biloko ba tiki likolo wana milo kela na chantier vraiment akela na chantier parce que décor abengani bango mbongo a garantie sili mais bon ça nini Belleville futa te ba balingi ya nzau te OK nzau na belle vie ozomona omoni Pamela na mokili balobi ata mobali ya mwana na yo aza muta pusu pesa e valeur pesa e respect puis yo ozela ya jeep ozela jeep mwana komi ikia fille ya quartier akomi na fille niki ya quartier pour nini mama banolukela nga na za mwasa député mais lelo muta pusu oyo négligé yo na komi honorable vraiment to mona ngo to mona nga na yebi notre ministre papa na biso fondation Widal papa la biso Gilwando na oloba na yo nga na fai na kauka na yebi honorable tito kola lelo via muta azar ezalaka te eza muta tangi classe et puis nzamba pesi ba coup de pouce azar lelo yaza en tout cas honorable avec tout le respect nzamba lola pambola okaka mais kauka pe to ana posa na yo très bien tala vraiment sucks kauka to ana posa na tongi lelo vraiment que honorable nga za su biso za su na kauka te mais abosa na mabele te ato botama na kauka te mokolo ni mwanda na kauka OK ozomona
biso toyebi lokola honorable bagilwando biso toza ba témoignage na bango ozomona lelo muto aloba kisi wi po mokile samaka po na kisi nde bato baloba muto akobonga na lipamboli ya nzambe te daso obongi na lipamboli ya nzambe se kosimbi kisi notamment nzambe azalaka na ye te sataka mutu arenyaka vraiment nzoka te sata ye moko pa bangaka nzambe Pamela ozomona donc tant on mona déjà muta bonga sali ba fondation wida donc kaza mutu mo il faut soutenir ye beaucoup plus na ba prière il faut que tombola ye bango baza lokola ba mama belle vie ndenge bazo luka plus alabi kwanga vraiment alabi kwanga lelo bato ba komo traiter likola kwanga mais na kwanga ke États-Unis na kwanga ke nini Canada na kwanga ye wana lelo invitation ake Belgique, France, Londres, atambol l'invitation kana kwanga na obino bodingaki bosakana na ye. Ozomona Pamela. Quand même ngana elo mona loba tomoni nini oyo comment titre na biso film les cris de crime de la noblesse. Les crimes de la noblesse. Crime de la noblesse. Bati ni oyo bati crime. Ezana ni ezana na nini eza les crimes de la noblesse ezana le liboso wana ozomona pona koloba nini que d'abord il faut toyeba to mo déjà na fiche kuna batuni ba oganga na ba makila pe ya ba masasi ozomona tala ndenge mutu aza koko panza mutu na ye pona oluka comment na koki ko se pulmoner pona osala nini oyo film comment na koki ko sala loko mo pona pesa un plus est-ce que film ko mona les crimes de la noblesse comme si ngande na mona na mama Bellevue eza inspiration ya bato yo ba souffrir na STT ah non Totala ngokaka. OK. Totala kaka parce que bon Poutine pas panzaka. Si. Poutine pas panzaka donc ce qui a pandi bongo a raisonné est. Ozomona c'est pas raisonner bandeko na biso na est ezaka bravo. Azaka muta féliciter parce que to moni film na biso esili yaya to ane loko muta za na loko lobate vraiment. Tout tableau au décor au yazo calfé mami lozo chamuno kona mbongo ya leki no Bellevue aza leki nanga est-ce que lelo na via lelo batela mbongo leki non akotela mbongo leki ne mutema te Pamela nga pe naza bandeko bana mbongo ben oui na kocha mutema na mbongo na bango te mais mbongo na bango nga pe na kobetela ngotolo si omona tango babuaka baleki babuaka lingandeko Irene ki aluta pa mama Kalunga babuaki Nadine ki aluta Joseline ki aluta ya ezo ner nanga omona tango na ena vana oki président JB Mpia na bwaki dongo le sanzamba Versace ozomona e na vana tali ndeko nanga ko babwaka e tana ka babwaki masala nga chouchou play na Luanda pas pour ça faire rigolo ça nga déjà moi lo mobo déjà bien te masala nga batike dédicace ozomona po nini to vandi to tala bongo to welra eza to wela lokumu te mais na za ndeko na bango D'accord, te muto akabola milo na Bellevue. Makile za pa milo yango za pa Bellevue. Mais quoi critiquer ko Bellevue la lesana bisa yo. Lelo Bellevue na soka yo ki mama na ola na place libanda ba ndeko ne ba pola mbula ya ka pasi na ye. Si ozonga. Ozomona donc d'accord aza na droite ya ana droit ya ko isa bango ba bima lupango na bango. Maza na droite ya ko isa bango ki a partir de bo kaboy na Bellevue. Te aza droit na te. Ako pesa ba ya ne punition pour ba comprendre vie. Si Ozomona akopesa bango punition pour ba comprendre vie ke ba yeba vie 100 francs ba bongo lango 200 francs akosala ngo bongo mais décor tem ta ko kabola milo na Bellevue yo kabola na di ki aluta kabola na Irene ki aluta kabola na mifile simbate o kabola na Patricia Branco simbate wana famille nanga OK décor ayebisi o chamuno ko komi mukolo kana ndako chez les parents o vimba ka nzoto yango komi forme ya bido ya 25 litres ya eza problème te ata kuta komi na taille ya tono ata komi na taille ya tono ye pas zongi seleke yo poza mesure lokola bido c'est il y a 1 litre 1 litre et demi ozomona pona nini ozomona pona nini mutu décor aza komi yeba te eloko nini olinga na sala mais ce total il peut bien lupango eza ya décor te comme si batikela yango kotikela ya ata kuti yene mda responsable lupango ma famille batetali yo te vraiment
Oh mama fa de taliote. Yo tala ka mbongo zwaka. Obina ba da ba lupango no ba bima na ba. O la na souvi privé vraiment makasi kwa. Vraiment. Bien Kazanga, merci beaucoup na réponse na yo vraiment émission zo ki de kitoko parce que ba question za ngai ba réponse ya yo kota la émission au président na biso vie de loin a sali à partir à Poto et salinga vraiment pas se choquer ngai koloba ke allié poison 4 fois bien Kazanga. Oui, comment on appelle la tala kiango et ça là il peut pas si ce que tant on lie ba poison il faut y ba poison on a lien on a ba angle nini alors il a comédie une fois mi ça tu wana yebite so alien wapi. Il y a tout à rétroviseur à vie. Vie c'est très important. Si on a rétroviseur à vie, au coup, on a ma vie de l'or. Au moins, on a vie Pamela. Biso peut on a battu monsieur de choka bango hein. Oui. To pesa bango ba pasi, ba lela pe bona boy. OK. Ozomona. Ils appellent na mutu mususu na pasa kolela wana. Oui. Da fuite ba compte à rendre wana. OK. Ozomona. Pour dire que nous avons lingué. Oui. Président Charlie bangaka nzambe. OK. Tosaka nzambe wana. Tambola kana banga nzambe wana. Moi bitumba bundelo. Makasi ya bundele makasi 4 fois poison. Nzamba lingi yo. Wana nzota dessin animé. Vraiment. Alors biso. Alors biso ba biso yo. Mokili ba loba ke tozala te yo nani. OK. Ozomona. Bacha ba bacha malade mususu fandi mabotali ngala romela kokate na vie koka kitoko bongo na mela kokate a rien non melango ozomona pamela makambo mususu kote mela kango ngelo ko sa président vie de loin lukaka o changer tambola kana banga nzambe to condamner to peso faute te parce que mokileza ka bongo yo peut-être mususu so reconnaître te mais ana mutu mususu sala mabe moko boyo yo bosana mais nzoka yala nelaka vino jusqu'à présent. OK. Ozomona en tout cas natala ke mission donc elle passe makasi donc il passe en tout cas nzamba lola bundelo ka bitumba zo bundela yo. OK. Ba inino ba kuma ba marche pied na yo nzambe vraiment pesa au contrôle ba inina yo parce que so comme dominer ba inina yo a isili. OK. Nzamba mona ka wana ba ke potro ebele ba sali tourner na bango leki kitoko makasi mais to mona ki vidéo e bana ko sikele pour na président na biso vie de loin ba combattre ba yepo ba betailler ezaki pourquoi Ezaki pourquoi parce que on est sur tamboli normal et comme film Yesu kuto esila. Ah oui. Film Yesu esila bon bino nangola lo nesila raté. Vraiment oh nangola lisusu. Lo nesila raté. OK. Yo za ba position ninga na position na elle. Otinda ba combattre ba bundisa mninga po ani. Batinda ba combattre kotinda? Oui. OK. Aussi le temps muda ça un spectacle na ye. En plus, ça a maladie. Ozomona, ça maladie. Oui. Tant que vous lingo ça mutu mabe nuire mutu. Mutu dans le passé, tika bitumba na yo, tika justice na yo nzambe ne abundela yo. Et non yo ça la justice. Mais yeba ka lo so vide là sur problème. Maman, makala moto eza mutu non hein. OK. Comment ça na terre ko candidater ba beta ko kara. Asa nani o? To yebi bien. OK. Ozomona ko candidater te ba beta ko kara. L'autre otala boy. Mais lobi to otanga kombo hein. OK. OK. Donc ezaki na mutu na sima makambo wana. Batu bana sima makambo wana. OK. Bianca lelo so ibabadi ko tanga ba icône o ya théâtre surtout na mibali te mingi kota bati ya basi ya question nga so babandi ko tanga ba icône ya théâtre magzi pas na kata ba icône wana. Zana tangelo ba icône ba théâtre. Question nga oui. Oui, OK zana tangelo ba icône ya théâtre. Yo tuninga question nazo répondre. Oui. Mabi pendu. Icône. Mama Boli. OK. Mama Linga. Mama Pembele. Mama Mabele. OK. Mama Bomengo. Mame Waso. Oui. Malgré tout ça Mabele. Mama Chaco. Mama Chaco. Mame Waso. Oui. Mama Makambo. OK. Mama na esuna bosani. Na Maloso. Maloso, oui. OK. Et Mama ya Nicole Bakata. Zela ya Nicole Bakata na bano kita. Ya Nicole Bakata. OK. Mama Top. Oh, to kocha sonani. Mama Étoile.
Maman Étoile, Maman Milo, Maman Moseka. Maman Moseka, Maman Ni. Maman Ni, Ouais. Maman Léa, Viviane. Ah, Viviane paye icône. Aza icône, oui. Oh, ok. Tozu Setin Bagar, Tozu Bijou la Reine. Tozu Suna Nani. Ixi Pechanga, Nazuna Dinana. Ok. Karine Pala. Odina na yete. Ya, Aza icône. Ok. Non, Suna Nani. Pechanga Natangi, hein? Oui, Otangi Pechanga. Marina Laba, Aziza. Madame Belvipe. Zela. Zela. Ok. Ma partie Mais oui, ma partie Mbelenga. Belle vie icône. Et Sili. Sili. Obongo Sila. Sila Yeteo, Yeteo, Yeteo. Oh, y'a une icône à Zate, hein? Yeteo, Yeteo. Aussi les icônes. Yeteo, Yeteo, Yeteo. Ok. Mais Magdi a lobby. Yeteo. Magdi a icône. Il y a encore ça là, on a beau point n'atayo. Yeteo, Yeteo. Lobby parmi. Yeteo. Abinga Magdi parmi. Yeteo, Yeteo. Yeteo. Merci, elle a mis son film au sala. Elle a mis son film à sala. Il y a longtemps un bateau, la tangi bateau, comment va filmer. Merci à comment va filmer ni. Si la comment filmer ni. Non, on va notre film. Et filmé. Attends, yo mon ta yeli bino Michael Jackson na Congo. Tabitidi, gichadadada. Adabitidi, gichadadada. Okadidadagi, gichadadada. Tadadada. Au! Michael nakufa kala. Michael nakufa na nini? Na 2009. Na 2009. Le numéro 6 à Michael. Eh, donc Magdi a une icône. Pourquoi tu as une place qui ba icône bondene? Azate. Azate. OK. En capacité. Bianca Belvique Kandi to benga ke Belvique Kandi la patron na me bato bazoni ke azala patron na te parce que famille na ye moko a souffrir. Muto bo benga la patron na famille na ye zo souffrir zo zanga ta même li ba rolia. Ya la patron na ndeni. Mutu famille souffraka. Ata matanga to mona ke matango eza ya bata pasi. Très bien. Ya. Matanga to lia 3 tours. Oye matango zu transport. Si. Na mela 4 poka minene. Wana olobaka famille ya famille mata pasi. Vraiment. Pe famille bango nyoto baboka mina bakabela milai. Ya bati ko zangelo ko. OK, ça va. Bango balobi ke bango babenga bango bala patrona. Batangi babike Christa Sugar benga pe la patrona. Te fa ba penga pe mobile na Christa Sugar benga la patrona. Oui. Ils ont des bons. Kasiti. Oye mobile nene Christa Sugar mta benga la patrona. Tanga yo sa ni otanga zo diembela mukolo na bambonga mukolo. Ozomona. Siko belle vie ba benga la patrona bango nyonso ba video ezali. Comme preuve mukolo wana yaka na matanga ba belle vie la patrona na mona ngokuto te na mona ngokada na retard na mona na YouTube ne ba tete ngona ba nini abenga la patrona kaka na matanga na bango na 2000 nini na janvier ndeto to kunda mama kulutu na bango mukolo ayaki mukolo abenga ke la patrona bati ko sa ba ironie ozomona tango yo zo lingo sa define mona moko mukebo yo mo pe fuva no mi calculer ngana tambusa fina ngandenge ni babenga la patrona po ebe ko gérer mbongo te mona mukazo ya olio mbongo za okosa yo la patrona au fond de la vérité que mon bal n'a Christa Sugar a benga la patrona c'est ça ozomona siko na ebité yaya na mukolo azaka na problème ni na Bellevue te Bellevue est-ce que Bellevue a un problème na moto parce que ba sorti médiatique non non alobe lo mo abi ava bandana ye abandaka na ye OK abi ava bandana bandaka ava koma na ye abandaka nanga. OK. On comprend? Alobe loko wana ye na mkolo. Ava koma na ye abandaka nanga. Nana monaka. Vraiment. Nana zaka témoin pour oluka ni na via belle vie. Po ya ko finga bêtise da so fingi. Ya ko loba da so lobi parce qu'on a via belle vie olingi nini. Ya faut luko changer ko luka casquette à sika. Quand de la fin déjà yango bate ya bino ndenge nini. Oza mukolo oza soni batela respect na yo.
OK. Hein, batela vraiment respect na yo ko lingate. So na ye la police que ya. Yaya mi batela. Calme-toi bien s'il te plaît. Yaya na mamukolo mi batela. Ami simba mamunoko na tali po atala muninga kingo ndenge sembo mamoni ke mabetel me l'équipe place mabe vanda ya te mabe vanda kana kingo. Siko ya ye mabe vanda wapi? Vraiment. Ya faut calculer makolo to na misu. OK. Ozomona da luka siko faut luka place oyo net ko bwaka mabe na yo. Madame Miss Zarada boy déjà to bona biso la ba tension ba nini alors yo ne mto banda to lingi na biso makambute to benga Belleville patrona na nko parce que azape la patrona na bino bo benga e bo adora ye muza te comédien nyoso abenga Belleville patrona tambo ke kudi ngana na kinga kati kuna si bo benga la patrona bo adora ye ba complexé ba zozo ba zoate Belleville mtatinda bino bo zoata Belleville mutatinda ozala zozo ozali kolokilo oyebe ko gérer mbongo tena bana mike ba fibi bino mbongo Belleville mutatinda bino bana mike ba fiba bino mbongo obinga na fanda mabo so na fandi mana vai na tali mukolo mobo ya funa Belleville so na vai na tali ya za agini OK da 60 ans il y a que de 60 ans c'est pas lobby que aza kamada ya tete mukona ya za mukona seti et bon otala la seti yo quand ça baza ba génération moko te ya za mukona seti c'est lobby aza ya za génération ta ya ako zape mama seti ya te ko zape mama seti OK po mama wa seti aza nanu oui aza nanu ako zape ya nene ako zape mama seti ngana loba na OK oh bien quand lelo papi Kader amemi ngambo ko elongwe makambo ya amemi na ngambo te koti na famille amemi na ngambo te bazozo ya mayo ya kofinga papi Kader na nini alia na ndaka ba ya mayo alala na ndaka ba nani omona alala na ndaka papi Kader alia loso na madesu na makoso na ndaka ba papi Kader asala vie na ndaka ba papi Kader aya ofinga papi Kader babi pe papi Kader azamu ta pasi bazwa te za kisi ya simba kana ki ya papi Kader abotami na mwana colonel à l'époque ya Mobutu et na grade susu ya leki na mwasi ya ki mwasi ya général Baramoto yo sakana à l'époque général Baramoto omona loka ba général ka ba sango général Baramoto yo moni général nga loka général Nzala ya neoyo ya kosakana te ba général Baramoto batika ba histoire siko ba série wana nanu ba tala leke papa bango so azaki conseiller ministre ya Kengo Adondo siko yo ba famille ya pasi ya famille pasi ba mona na kati ngana kenda lupango na bango na yolo mais na vana tala lupango ba papi Kader na yolo za lupango pasi te ba kenda vena bango eza na nini eza avenue nini zela mais eza avenue ngo nini a terrain non avenue à terrain basket non kota terrain le cancard terrain basket mabenga oso le kiba kwa ndungu ozongi boy avenue mo ezakana pe ni avant ko baboro avenue wana ezakana ozomona avant na avenue wana pas ba papi Kader lupan esika papi babota mite mais na lupango na bango bakena somba somo lupango na mabizu pour na bosa nika komba avenue OK mais ba lobby papi Kader haza PD parce que ba welela na ye mwasi papa seya alinga papa seya ba welela papi Kader mo ba welela na ye mwasi akosela papi Kader makambute mamo ya ndoki asalisa papa seya AVC akosela mama batu zidani makambu bokanga mwana mwasi akosela papa koba makambu e bokanga ye akosana liboma anika papa seya eloko OK alors ba welela ina papi Kader ba wela ete po papi Kader ayebisaka papa seya vérité papa seya confessé papa seya ozana mwasi na poto mwasi otindela ko ba mbongo bozolia kana muyibi wana OK et puis mwasi otindela ko ba vidéo ne au nom de l'amour yo zu ba vidéo no ke pesa ngo mwasi na pasa la chantage mwasi wana zu ba vidéo azo katele pe montant ndira azo katela montant na bilanga kenga na osoma mukalo na $100 azo katela mwasi wana pona publicité faut pesa nga $2000 ya mbongo na nga pasi yo bine na zwaka ana zaki na bolingo na yo expliquer nga no comprendre ozana vidéo na nga ya mutakala avant de publier, tu as payé $2000. Si. Ah bon?
ozomona avant na publier faut pesa nga $2000 so pesa nga $2000 te na publier yo OK mwana mwasi wana otinda mbongo olela tinda mbongo na 3 tranches yango moni mama na mukolo mwasi mobala génération na ye ezate akita na bana bata 12 ans OK ezabila kelima be mbongo bato mbongo bato alia mwasi na kimia ezate vine zaka aulu wala ezolande na sima OK OK, merci beaucoup Bianca Zanga to comme na biso vraiment na suka émission na biso ya mukona lelo mot de la fin na yo pour émission à lelo mot de la fin na ngai batu ba retenir boye yaya wana mukola lobi ke batu ba benga la patrona azala patrona te pa na bango bakenda kolela lipa yaya yo mobile no Christian Sugar mutabenga la patrona yaya na mukolo e bakanga lelo moyibi ya mama wana ngola singa soutien rouge mama ayolo wa lesa mwana fufu na poso yo na eloko na otile mebi na zuma bolesa bana mikate bosomela bana ba yogurt bana bali ya mikate na tongo bosomela bana baba gâteau ba gaufre ah non c'est dégueulasse boko lesa bana fufu elala na poso pa DJ Deno na ko porter plainte parce que vimbisi mabumwa bana tala mwana yaya nzoto ya kate mwana yazo ya kingo mulai lokwa kingo Dendo tikali mukia tuta mapata santé te pona nini poso eleki mingi na fufu elala mwana ko ya nzoto ndenge nini mwana zuma mabunde zo vimba kali kola poso na ebite vous êtes quel parent baloba bon hein ah non Bianca Zanga na zwa yo wapi nzambe en tout cas bambote na bato nyonso balinga Bianca ah bambote na ngai mauvais propre Tito da Costa mauvais propre Jean-Paul Kapinga motema bato ya mama nasi bambote na nga na pesi na vie na nga Tito da Costa et na vie na ngai Jean-Paul Kapinga motema mama nasi na mère na nga mera sur la mboka mama épice comédien au monde na balisanga na bango wana te azalaka te aza différent na bango ozomona aza différent na bango azwa na etongo mona ba polémique na bango ezate en tout cas na pesi mbote na ngai na Nene Nzimbi la brésilienne et Doris Mambani qui soka la patrona merci à toi Rosie Mbouya international Kabobo merci à Miss Margot la patrona merci à Patiti Tenge merci à toi Chico Sana merci à tonton Grâce et Nick Bams de Brazzaville et Chaco merci à Jana Banaka ya Motema Rodrigue Bangala et pourquoi pas Johnny Lema Aquarium Kilo à Congo 10 fois belle merci à toi Pamela et pourquoi pas merci à Enoch. OK, merci beaucoup. To komi vraiment na suka ya émission na biso ya mukona lelo. Tozaki na mwana suka ya famille Botana kombo ya Bianca Zanga en tout cas. Biso ba dio na biso na ba trio na biso to kenda na ngokabo. En tout cas, bo tenir biso regarder parce que biso awa ma finga ezala raté rien que la vérité. Merci beaucoup na belle vie Candila patrona qui est poutine de l'écriture. Maman continue ko sala musala na yo yango eza fierté na yo et mon na miso ba. Merci beaucoup papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman BBC Djema, la maman qui dérange regarde ngo ma garçon Paris Natacha Gola la patronne, je te salue aussi. La maman chérie à moi si maman Tété na Katia France, maman Gina Mabiala, maman Geneviève, maman Tété en tout cas bambote na maman José Lousadis. Maman José Lousadisou, bambote no belé so na boaki maman José Lousadisou na pembe na ye na moni la maman chérie à moi c'est en tout cas bambote na merci beaucoup. Maman Ningo ya Putu. Maman Aningo ya Putu, bambote na bino belé. Wana e Fifi Tamba, bambote no ya Fifi Tamba aussi je sali en tout cas bo s'abonner bo like bo partager Sophia Lousadisou wana baza bato batala ki film ba partager Sophia bisinga partager ki na 15 personnes. Très bien. Maman Ani Ebisinga 20 personnes batalaki et Fifi Tamba Obinanga a partagé avec 30 personnes. En tout cas, merci beaucoup. Ce beau ça bon vraiment ça malo la repambola bino parce que moi je suis autre biso to c'est la belle vezate celle moi ils ont partager l'émission voilà Pamela. OK, merci beaucoup to comme vraiment na suka émission na biso. Merci beaucoup aussi na Jeanne Mbosso na Kata France ba Jeanne Mbosso ya ma garçon Paris mon tonton chéri, tu sais que je t'aime beaucoup bambo te no bela en tout cas bo s'abonner na kilelo bo s'abonner non na une naturelle Pamela olobi na ngali kamba naturelle on se la très belle. Maman, vous avez vraiment belle. Biso famille. Biso te forcera en fait. Te forcera te. Lobi pe mo na boye. Lobi pe mo na beauté naturelle en tout cas. Vous s'abonner, vous liker, vous partager vidéo vraiment ça biso bien bye. Bye.